nalobaka boye oza na mwasi oza na bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota. ABC1 site moko oye kangi masolo na monde ati mpona kozwa bainformation ya kitoko landa s'abonner na ABC1. ABC1 soki abonné okomona bemission ya kitoko bainformation ya bien musique ya malonga yaya mwasi papa mama oya ko s'abonner na ABC1 te yaya façon na ko papola ye akolapa boniko ABC1. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Bandeko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino. Betika ete kimia ya Nzambe tata eingela o mabota mabino. Bobo mesano na ebisaka na bino ete ABC c'est Jésus-Christ qui est le number 1. Pona nini tolobaka Yesu Kristo nde moto na yambo pamba te kolala kolamuka ezali bongo abitibete. Ndetala na ngolu ya Nzambe nde apesi biso lisusu pema. Otala nzinga na biso boni bakufi bandeko bangai boni pe ba oto botama na bango tikino lelo ba moi malelo te yango nde tika biso banso toloba c'est Jésus-Christ qui est le number 1. Bandeko balanti bato bakokamwa ete bomoni au sœur de la presse azali wapi nazali bongo na église Assemblée des Saints oyo mwana ya mboka pasteur alukaki nga pe na bokebi azalaki pe na posa ya koleka na émission letalati na bobo meseno Océan a poussé na kaliboso ya bato nyonso ndenge na ebisa bino te émission na nga ezali ya qualité socio-culturelle ete mwana ya mboka Congo nyonso pe moto nyonso azali penza na makoki ya koleka na émission oyo kaka soki obengi biso na yango bandeko balandi bisika nyonso bozali na tombele bilo lisusu kimia ya Nzambe tata engela ko mabota mabino pe matondi mingi penza na la patrona Chantal Ayao pona musala oyo azali kosala pe grâce na yende vous allez comme on a au de la presse, vous allez penser qu'au Kende na Mekele, Nyonso, pe na fin fo ya République démocratique du Congo. Nde ce qu'on appelle Sabino moto na Nzambe, oyo tozali na katikati na esika, azali penza na mingi ya kolobela peuple de Dieu, tolanda ye penza na boke. Mbote papa pasteur. Mbote ma sœur. Papa pasteur, bato penza bakolina bayeba yo bisika nyonso. Pour amener Angola, nous la reine Olga Lompina l'Angola, la mokitani Florence Batondomido, pe bato bisika nyoso ba kozala na posa ya koyeba kombo ayo, pe ozali pasteur ya église. Merci beaucoup. Na bengami na kombo ya pasteur Rotela Muyinga. Rotela Muyinga mana Muyinga na zwami na Ensemble des Saints ya Université 83. Bisika o biso tozali ko vrai bisika toza ko travailler. Donc toza na mboka Kinshasa. Bande ko balanzi bolanzi penza la bokebi azali bongo moko ya pasteur ya Assemblée des Saints to ebité pasteur Rotela to bandana wana Assemblée des Saints et la kisi nini eza motuna malamu Assemblée des Saints et la kisi na lingala lisanga ya basantu ezali lisanga ya batu oyo Yesu Kristo asombaki na nzela makila na ye apetoli bango pe apesi bango évangile éternel oyo angelu azako teya na kati ya basali na Nzambe oyo tobengami ba pasteur ba docteur ba évangéliste bazako sala musala ya kopetola libota Nzambe po lobi bamona Yesu Kristo. Papa na ngai ya solo kasi toloba ete ba ecclesia mususu wana bazali ba sainte po ete bino penza bolobi na mongolo to bino kabu ya kozola biso yango bokomi penza na monene pe molaye bango Assemblée des Saints c'est que toloba ete baninga mususu wana bazali ba sainteté. Oui, baninga mususu bazali ba sainteté parce que bazali banda ya lilakisia solo. Poza la mosantu il faut ondimela Yesu Kristo na liloba oyo bantoma na ye bateya. Parce que liloba wana yango nde za ko sanctifier batu. Donc ceux qui nanu ozwa évangile wana te moyen po benga mosantu ezali te. Donc tomoni jusque là que même dans la ville de Kinshasa bato bazan évangile à solo bazakaka eza bazate ezakaka biso parce que jusque là biso nde tozo batela lila kisindenge ka ketema uta bantoma Yesu Kristo. Ah wana sango mokonzo ko sala penza la posa ya pasteur Rotela na église de réalité pambate a défier ko loba ete bato ba solo bazali te bobele bango mona mboka ya solo bile bozali ya solo kasi ko lo Congo ezali ko kufa boye
bino basantu bozali wana po ete soki totali kaka na makomi ya bantoma balobi na biso ete na mboka wana soki bato malamu to moto moko kaka ya bolamu na ndakisanaki komona lokola Joseph azalaki mobele ye moko abikisaki Israël na mapa Israël na nzala yake na boumbu l'Egypto kasi ye moko nda abikisaki Israël bongo bino basin bozali Congo ezali ko zinda boye yandakisaka liboso na université lolenge balabala ezali te bino basanto na Congo bolobi kasi nini. Oui, biso basanto tokozanga maloba te parce que makambo nyonso ezosalema na mokili nzambe asi a révéla biso yango basali na ye kolandisama makomi na nzambe et tokozanga maloba koloba te tolinka toloba boyi avant que Paul eya milili nanu eya kaliboso donc Paul ekoya avant milili te yango komona mokolo yambo o nzambe asalaki l'écriture lobi ke milili ezalaki mais Paul eyokoya na premier jour donc milili ezalaki mais lokola nzambe asali ngolu que tozwa maintenant ba possibilité ya ko informer le peuple de Dieu c'est que la lumière ekoya à travers makambo tokoloba c'est que toloba ete bayimboko bazali kolando bisika nyonso lokola Arthur Ndombasi a poussé déjà ba cri de joie koloba ete ba ensemble des saints ba c'est que Congo pe ekozwa délivrance yango po ete Paul eyei certainement Congo ekozwa délivrance parce que likambo Congo ezana likambo ya batu oyo bazokende ba église soki bato wana nanu babongi te Congo pe ko bonga te pasteur papa lobi likambo moko esalinga mwa pasi olobi likambo ya Congo ezali ya bato bazoke en église mais bato bazoke en église bino nde bato boza kote ya bango liloba bango bafandaki na bandako bino boye assemblée des saints bolobi na bango Yesu azali bango bapusani pembeni na bino bongo sikoyo kozongisela bango pasi wana lolenge nini po bino nde bato bopesi bango pasi botei bango yango bango bazolanda bino. Merci beaucoup. Ce que otali malamu na gouvernement ya Congo ya mboka Congo okoremake ke batu oyo baza kosambela na lilakisa solo baza mingi te. Voilà notre souci ezaki toloba po bana na nzambe ba o bakozwa grâce ya kosala na ba fonction ya gouvernement bakosala na ba entreprise publique boko mona changement. Le problème ezaki ba ebele o baza kosala baza bato baza ko demeurer na mate ya mabe. Donc c'est normal que ba agir pe mabe. Baïba mbongo l'état ba bebisa bomengo ya mboka. Pasteur Rotla. Oyete Outi Brazzaville pour ando bianga utakino Brazzaville ato bombinga na lobarato c'est que les gens disent tout bas. Bande ko bangai Olga Lompinga papa Rotla Outi Brazzaville. Papa ezalite ke kuna aussi ozui pe moi ndingese ya politique kuna nde batindio siko zonga la mboka na yo po otombola mongongo mwayo po tango bako chayo ka po ete tando biso etombolaka. Tango bakotia yo ka nde siko ba benda yo pe osala lokola ba oyo nyonso oyo kuti lobi baza ya mabe. Vraiment o tuni mutuna malamu ngai na uti mboka Brazzaville na kendai pona musala nzambe na zongi mboka na ngai po to sunga pe mboka to salela mboka mais en réalité tozana likanisi ya politique si maté parce que musalo yeso apesi ngai eleki kozala même un président de la République et l'équipe kozala même un ministre ya mboka Congo biso toza ba sakoli na nzambe tozali wana pona kosunga maintenant ba homme politique kosunga bana Congo kotalisa bango nzela malamu esengeli batambola mais biso tokoki kosala politique te parce que mosali nzamba kosala politique te mais akoki kopesa seulement toli et pas ya ba politicien mwana mboka na bengo ata bongo pasteur po etela sala misala be misala nga politique wana cela veut dire ngala tanga na okombo pasteur moko azaka pembe na bilo ala yolo mais vers qui mwenzi wana o aloba si ton Dieu est mort et c'est le mien wana seko ko benga bango bato mabe po bango bazaki ba député la politique oyo azaki pasteur tanga koya azongeli musala nza oui c'est mona mukuna ce qui est vrai ce qui est vrai ça que tango akendaki na politique qu'est-ce qu'il a apporté na bolamu ya peuple congolais et loko nini asalaki parce que abaku kalobi ke nazalaki na poste nanga na déplacer ki na poste nanga te dès que pasteur azolongwa na poste na ye po akota na poste mutu mususu ako travailler malamu te pour preuve asalaki musala malamu te jusque là je ne sais pas si on repostuler sous mais eloko moko malamu asalaki te parce que ko simbate donc à perdre poste na akoti na poste abatu mususu biso toza plus que ba député
Bible bengi biso ba ambassadeur ya Christ. Alors ngana za déjà ambassadeur ya Christ. Na kolula suko zala ambassadeur ya mutu moko boyete to pe ya gouvernement moko boyete mais na koki kozala conseiller ya ba tout o baza ko sala politique pe ya bana mboka nyonso. O baza ngolo yoko luka conseiller te peut-être. Naza conseiller à Moutou Mokote, naza conseiller na ya président de la République, na ya ba ministre d'État, pe ya peuple congolais nyonso. C'est ça ma mission. Papa pasteur, lobi to koyoka yo te. Okomi na makambo susu ndenge tomoni mona mboka lifoko du ciel. Makambo lokola nini par exemple? Mais to bandi koyoka po bile boye boza ba saint. Okoyoko za la conseiller à président de la République. Okoyoko za la conseiller na bango. Tomoni déjà tremplé aux okende. Ça veut dire tomoni que l'ensemble des saints baye na solo mais bazolu kapé moi poste moko ya politique ata ko bako boyela baninga mususu mais siko to moni mona mboka di foko du ciel abandé ko yembela Yesu Christ na yebi apesa nziba moko pa joli d'être souviens-toi de moi Jésus quand tu amèneras tes élis mais to kamo na mbala moko yepe lokola ba luka kaka lo lenge ni batombama lelo lobi la biso ke Jésus Christ o alobaki la biso tout est accompli sur la croix ezalaki bongote fait mission aye na ngwe pa brana pas souki sa lobi balinga te bilo pe ba ensemble boko la biso lobi ba discours bongote o ko détruire peuple de Dieu. Vraiment Zambé azwa d'abord le kumu parce que l'ifoko du ciel ala kisi longi na ye ya malamu. Omoni ma sœur lobi tango to bandai ko yoka banzembo l'ifoko c'était seulement l'ensemble des saints o bandai ko détecter ba virus ezalaka na kati ya ba enseignement na ye to pe na kati ya banzembo na ye. Alors tango to bandai ko lobake l'ifoko du ciel azali ko blasphémer ba bengaki biso ba tololendo ba bengaki biso to leki ko critiquer bana na nzambe basali na nzambe banda déjà kala to beta c'était que l'ifoko du ciel na banzembo na ye ba virus ezalaki et toyebaki malamu ke akosuka kaka bongo kolobake Jésus-Christ asilisi course na ye dans un homme appelé William Marion Branham pe abeti c'était kolobake William Marion Branham inde forme physique ya Yesu. Donc en bref c'est pour dire que William Branham c'est lui Jésus-Christ. Or ce qui atato libongo et ça kaka accomplissement ya écriture Bible lobi na tango suka bato ebele ba okoma ba blasphémateur. Lokola l'ifoko du ciel, il a blasphémé notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a silisi course ne et pas ya Branham te. Lelo Jésus-Christ a sala musala kati ya basali na ye ba pasteur, ba évangéliste, ba docteur, pe ba prophète na pluriel, 5 dons ministériels des hommes malibota na nzambe po ba kende na enlèvement. Donc dur que a silisi ngo et pas ya Branham, topé Branham aza prophète du temps de la fin. Eza nango kaka ba fable, eza ba conte, pe eza ba philosophie, ma komi na nzambe ezo attester yango te. Ah pasteur nangai kasi nini okoloba la bato oyo bazali koloba selo apocalypse. Na place ba komi 7 anges de l'église, bango bazolo batezali 7 anges pe étoile ya suka ezali bongo a Branham. Nini okoloba la bato ya lolenge wana. Kala tango to bande ko tuna bango mituna bo pesa biso makomi parce que ntoma Paul alobi na 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6 alobi to kendate likolo oye komami même na Apocalypse balobi pe ke oya ko bakisa bako betaye oya ko longola pe par na Rome de ciel. Alors to banda ko tuna bango koloba ke église ezali na 7 âge makomi ezali wapi babanda pesa biso Apocalypse chapitre 1 2 3 et pourtant tango toza ko tanga balobi écrit en l'ange est limboli agité. Ange ezali ange. Alors ce que tangi Biblia Bible lobi ange lou eza molimo o eza na service ya basantu. Ce sont des esprits. Ange lou abalakate okokate ange lou aboti aux États-Unis. Donc dire que Branham c'est un ange écriture ezo attester ngo ezalité. Basala nzambe baza ba ange te, basala nzambe baza ba serviteur na ndaku ya nkolo. Ba ange eza bato ba memelaka biso masungi, ba protection tout consort mais baza basali nzambe physiquement comme ça te baza mili c'est que mon mboka lokola bande ko na biso ya branamiste balobi ete ndeko la bango azali bongo Yesu Christ c'est que to tombola pe batasimo kimbangu po ete simo kimbangu pe azalaki moko ya envoyé ya République démocratique du Congo c'est que biso ba congolais to ba iyo ke kimbangu pe azali Yesu Christ na biso pe nzambe to betela batankamba maboko tango balobaka ete jelu azali mezali bongo na nkamba. Voilà, tolobaka toujours que il y a une guerre entre les prophètes en Opé à l'Okuta. Branham a lobby que yé
Kimbango lobi ke ye awa mususu abimi na Côte d'Ivoire ba benge kako Philippe alobi ke Branham te yazalaki ex Branamis alobi maintenant c'est moi. Dieu n'est pas un Dieu de mort, il est Dieu de vivant. Vous devez avoir un prophète vivant comme moi. Est-ce que vous avez et ça nango kaka accomplissement ya Matthieu chapitre 24. Jésus-Christ alobaki il y aura sokotangi na verset 4 alobi Jésus leur répondit prenez garde que personne ne vous séduise. Verset 5 car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Donc bazaka kabato bazoya na kombo ya Yesu bazolo ba bangonde ba Yesu mais baza ba Yesu te Yesu azaka kamoko pe motindami azaka kamoko. Jean chapitre 3 verset 16 nzamba lingaki mokili atindaki mwana na ye nzamba lingaki Kongo te alingaki mokili mobimba yango atindaki Yesu. Donc ce qui est lokola prophète aba congolais c'est que place nous na Bible ezate oza prophète chege place nous na Bible ezate. Oh pasteur. Mais c'est quoi yo oza la kati ya Congo bino ba saint c'est que bino boza ya Congo te. Bon toza d'abord il faut que ba toza na nous ba congolais na musuni parce que to botami na mboka Congo. Toza ba citoyen congolais. Mais na domaine spirituel toza bana nzambe. Donc ata muto za angolais azana États-Unis biso banso toza libota se moko kati na Yesu Kristo. Mais tango zolo ba déjà na domaine spirituel que yonde oyeka kapo na Congo, c'est que mission no eza ya mabe. Sozolanda parce que Jésus ayaki po na mokili mobimba. Yango après sa résurrection le bail aller partout le monde. Maintenant tango zolo ba koza prophète abayindo, tu es dans la confusion. Voilà pour preuve bayindo ngoti lelo bandimela ye jusque là bazako zonga kaka sima. Atakutu avion bazo ko sala te atakuku bazo matakutu kaka o mindele. Sikoyo papa pasteur olobi malamu soki mutu moko alobi aza prophète ya bayindo cela veut dire kazo sala mabe siko bino ba saint boza na bino ya monde yango to lobake biso ba congolais to kotika la kobika te parce que jusqu'au preuve du contraire nanu tozui mutu te lokola Joseph oyo ko délivrer libote na biso na nzalo toza lango donc ata bino ba assemblée de CC que tondimela pe bino na Congo te parce que boye na bino kaka po boleka na boke na bino côté ya mikila bapaya yango ata bata Rwanda ba bomi biso ba pasteur na biso boko sa eloko te. Vraiment prophète d'abord il y a temps de la fin eza Yesu o atindami po na mokilimo mobimba po na ba congolais te et limboli soki ba congolais bandimeli Jésus lokola mokonzi pe mobikisi Congo pe ko bonga Congo ekobonga parce que message à Jésus ezoya kobongisa mitema ya batu yango kolemaki ke tango Jésus azoteya les deux disciples na chemin Emmaüs balobi tokaki mitema na biso ezopela moto or na kati ya mitema Marc 7 elobi verset 33 kuna nde makambo mabe eutaka koina koyiba misala mabe eutaka na motema motu. Donc Jésus Christ tango azoya na message qui est l'évangile ezo frapper mitema batu et ko sala ke ba congolais ba bika en dehors à Jésus batu bako bongate batu bako bongwana te batu bako tika muyibite batu bako tika ko bomana te ndenge to somona ba congolais bazo bomana. Donc on a compris que jusque là ba congolais nanu ba yebi Yesu te parce que ceux qui ba yebi Yesu toko yinana entre biso te toko se faire souffrir te toko yiba mbongo à l'état te toko faire pénaliser les peuples te. Donc jusque là on comprend que même ba oyo baza ko sala na ba gouvernement nanu ba yebi Yesu te ba yebi nanu Yesu te parce que mutu ayebi Yesu akoki konyokola moninga na yete okoremake ke Joseph tango akomi na mboka Egypto esengelaki azwa bandeko na ye a soutenir bango alinga bango parce que vous avez le même sang congolais za mutu moko tango zokoma mokonzi tango zui poste oko nyokola moninga no pourquoi. Donc c'est que batu bayebi nanu Yesu te parce que mutu ayebi Yesu eza na monokote eza na misala eza na misala eza na monokote. Pasteur vraiment olobi mutu ayebi Yesu eza na monokote eza na misala. Biti assemblée de Saint Lelo vous éclairs à mokete vous allez belé kasi contribution na bilo pour la Congo ezoku fezali nini na lolengo otukolo basiko. Ndenge na lobaki yamboke liwa eyaka liboso bomo eyaka sima esengelaki Lazare akufa sima nango Jésus aya na vie. Nzambe alingaki alakisa d'abord ba faux serviteur ba o bazalaki nzinga ya gouvernement po bakosa bakonza mboka en d'autres termes azomona mokonza mboka azo sala mabe moi bazo benge pe conseiller ya ministre conseiller ya mututel mais conseil nini apesaka
pendant que les peuples congolais baza kokufa na nzala baza kokufa na pasi mais conseil nini oya pesa. Donc on a compris que la lumière ezala quitté. Voilà biso toye na lumière na nzela ya malobo toza kopesa et ko toucher bana na nzambe o baza na mboka Congo pe toko simbana toko tonga mboka na biso changement kokota. Bande ko balandi ba pasteur wana za malobalanga te pasteur hotela ya ensemble des saints alobi bino no so boya ki liboso boza ba mi. Donc bozali bebele. Ba pasteur ebele ponga na ngako tanga po boyo kapasi bobe anga bokutana ye. Po azali alobi boza ba mi. Ah ba sala nzambe. Papa na ngai. Sikoyo. Évangile nini oyo ye nango. Oyo bato bayaki nango te ba pasteur nyoso batongi l'église bazaliawa oyo bino boye nango o boza sera certain que ekobongo la Congo évangile nango ezali évangile nini bana mboko baza partout balanda yo évangile obiso to memi to bengango e bengami Apocalypse chapitre ce qui évangile éternel na Apocalypse chapitre 14 verset 6 Bible lobi nzamba tindeli biso ange oyo azotambola na évangile éternel na loboko na ye aza côté ya bato mokili notamment biso ba congolais pe na kati alobi bo banga nzambe po bopesa ye nkembo. Donc évangile biso to memi eza basé na crainte ya nzambe parce que ceux qui toteyi batu crainte ya nzambe na place o mutu aza na musala azali ceux qui aza député aza ministre aza président ceux qui aobanga nzambe akoyiba mbongo ya l'état te ako faire souffrir ndeko na ete akoboma ndeko na ete. Donc l'évangile biso to memi c'est la saine doctrine eza basé sur la crainte de Dieu. Eza évangile ezo prôner ba miracle te eza évangile ezo prôner yaka na yeso koza mabala te parce que tango Jésus ayaki kopesa bato mabala te Jésus akutaki déjà bato bazo balana na mokili mais balobi libala eza institution divine yo boyango oui même ba païen pe ba balanaka eza ba païen pe so okene États-Unis ba païen bazo balana na pété so okene na France ba païen bazo balana eza institution divine mais eza message de base évangile te message de base évangile eza po bato baza la transformer ba comme ba chrétien est-ce que ça nanga bien ba comme ba chrétien un chrétien eza muto abanga nzambe pasteur chrétien abanga nzambe eza ba pasteur otomona lelo te azobanga nzambe te. Papa Rotla olobeza ba pasteur obozo mona lelo te pe ba pasteur po ete makamuna bino tozali komona yango poisa lokola mona ki le tando eke mona mboka pasteur Mukuna akangi babotine akangi bato lesiko bayoka ki batumisa tumine ye azali censé ya apesa kimia na moni nde ba pagano bakomi ko ya koloba ete tuyukani tout comme bomoko boti ko sabiso mais papa langa ozomona teke na bino pe ba assemblée de saints boye kaka lisusu ko kundeli su Kongo ngo po boye kana rythme oyo na même évangile oyo ba pasteur oyo bokuta ki bango ba faiseur des miracles oyo bazo bimisa bato ba nyoka la mabum po ba osani bino pe boye kaka na sika wana. Oui biso to ye po to cha to pesa bomoi okoremake tango libota Israël na désert ba melaki mai moko ezalaki ya bololo ezalaki na liwa esengelaki Moïse aya na nzete akotisa na kati ya mai. Donc biso bate ya ensemble de ça toye na nzete o esengeli to kotisa na mai oyo bato baza komeleza na liwa. C'est comme on parle d'église on a papa pasteur. Oui normalement faut pas kangama ko kangama te parce que ça église à diable il faut ekende bo biso pe tote ya vérité bango pe bate ya lokuta mais vérité nde ko zwa bisika e ko kangama te. Papa pasteur ozo banga te évangile boye na ke bango bazé belé ke boko ka bango te. Oui, Elias Zalaki yemoko contre beaucoup de prophètes à Baal mais alonga ki bango. Elias Zalaki yemoko. Nali kamba uti koloba ya pasteur Mukuna. Bon, na tie kombo na pasteur entre parenthèses, ya ndeko nanga congolais Mukuna parce que c'est nana difficulté ko benge pasteur. Nana difficulté vraiment ko benge pasteur. Li kambo na ye ya kokota na équipe ya football. Il y a un jour na landa na émission. Journaliste a tourné motuna pourquoi yo pasteur aucun n'a nous commis côté ça commis président d'une équipe. Est-ce que vous avez dit que ça m'a mouté? Parce que tout le monde na Bible ba pasteur ba kota makambo wana te. Alors bi kete est-ce que Yesu ayeba kite ke ngana kozala imanien pour benga ngana comme pasteur. Donc c'est que Jésus ayeba ke na kozala imanien ma benga nga pasteur. Na regretta ki makasi. Jésus so kayebi ke oza imanien. Ako bengo jamais o comme pasteur.
premièrement il faut aboma ki imanie simanango a commission pasteur soko moni mutu azalaki imanie azalaki muta vita azalaki muta mazembe ti lelo aza pasteur azo demeurer muta mazembe c'est encore un païen il faut bandako bongola motema to batisa ye na komba Yesu Kristo voilà ba désordre a commis mêlé na ba païen ba commis ko soana ko welela et ce qui est encore risquant à zui combo ya évêque et pourtant pour muta me makombo évêque il y a des critères il faut total la moisi na ye bana na ye total la bomo na ye à cause de la mêlée na makamba mokilité c'est ce que dit l'écriture mais est-ce que tu as besoin papa ezali tokotanga toza na tweet chapitre 1er verset 6 balobi boye si trouve to banana verset 5 je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions tu établisses les anciens dans chaque ville si s'y trouve quelque homme irréprochable mari d'une seule femme ancien eza évêque balobi ceux qui okuti mutu abala kaka moi si c'est moko mais il faut vérifier tant que bengama aza évêque abala déjà bati boni balobi boye ayant des enfants fidèles et pourtant boye bien malamu ke bana ya ndeko nanga mukuna ba mususu bazana via mokili baza fidélité l'évangile donc papa na ye bako benga évêque te balobi qu'il soit ni accusé de débauche ni rebelle bana wana bako accusé bango na kindumba te bako zala pe ba rebelle car il faut que l'évêque soit irréprochable donc muto babengi évêque donc tango ta la vie na ye il faut mona yesu donc zo mona pena mo santo wana chapitre nini na verset nini opesa bala mboko bazo tozali na livre ya Tite chapitre 1er verset 5 tina 7 tina 8 wana lobeli évêque azala irréprochable azala un économe de Dieu bakuta ye na kati ya masanga te pe azala violenté un évêque à côté na kati équipe aza violent azobotola babotine azovo ce n'est pas un évêque wana eza évêque ba congolais eza évêque à bible te donc eza balobi azala hospitalier ami des gens de bien à cause de la ami des gens de mauvais te parce que ceux qui déjà évêque au comme une responsabilité à une église locale tandis que ceux qui tikali kaka ministre comme ça oza pour le monde entier pour aller prêcher donc azana ba critère wana te azali évêque te te papa symbole na likambo li muke bande ko balandi bolanda penza la bokebi jojo ke soki mobala mbinga mobala nanda ko no ba pese so tonda amour to landa penza la bokebi rita mawete fosque dikisi la mama Solange gi wanza mina molonga ina yo Sylvie la Pays-Bas papa symbole place la malam homme de Dieu olobi boy soki muta komi évêque yende za censé à combattre mais ba pasteur ba nini ba ministre ba ngondi esengeli ba sa nini symbole place na po on dirait yo kay malamu te na procédure za la Congo premièrement côté ya epesameli 5 dons ministériels pasteur évangéliste docteur bango nyos ba prophète mais mission na bango eza mondial ezate lelo to moni muta fungola l'église azui kitsa munene atie yende wana kaka pasteur akukufa wana non sikoyo soki nde mutu aspire ke na koma évêque c'est-à-dire te akoki ko aspirer donc akoki ko sepela ke na lingina koma évêque. Maintenant, bakotala. Est-ce que aza fidèle, aza mo centre, ayi bakate, amelaka aza violenté, est-ce que alinga kama mokilité, alinga kama futute. Wana soki o répondre te okolekate. Donc ba sala kango lokola vote penza. Ba otala vie na batali ya bana na yo, mwasi na yo, batali. Yonde évêque okotikala na église localement parce que otikali lokola économe de Dieu dans une église locale. Tandis que ba ministre mususu baza toujours kotambola na mokili mobima parce que bana nzambe bazo kufa quelque part au lieu que basala ba église o ngana benga ngo ba boutique mutavandi atie kombo na ye l'église telle avec le pasteur tel les boutique na ye ya moment tango ye a okuti toche l'église telle na pasteur tel était parce que eza boutique a motute eza église ya Yesu Christ. Donc tozo beta c'est que mission d'abord ya ministère c'est aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Donc papa nanga pardon mamuke po ezo salanga moi malamu te ba pasteur oyo ba tonga ba église ba fetaka ba 30e anniversaire ba 40e anniversaire bango bazalaka bango wana ba bougera te bango ba bi ba temps plein c'est que ezali lokuta po bango baza ba effecté ezali mabe ezali lokuta eza ko comprendre makamanza mi mabe Bible lobi eza pona édification ya église corps
mais yo otikali siko na commune moko otikala na komo fêter ba anniversaire siko bato bazokufa na Haïti bakoyoka mongonga nzambe mokolo nini bato bakokufa na Équateur côté ngana kendaki na kota ki boye Équateur ti na ke ko bima Brazzaville na ba village ya ba Brazzavillois na kota ki mais na yo otikali lokola tala nan ba apôtre soki ba apôtre ba tikala kaka uvanda ka esika moko est-ce que biso na Congo tolinga toyoka sango malamu non tolinga toyoka ngote. Donc la mission c'est pour le monde entier. Mais par rapport à l'organisation locale, ceux qui mutalinga tikala localement, il faut comme évêque. Mais pas comme évêque, ezali panangu bate. Mais ceux qui n'ont pas évêque babimité, ba ministre bazal localement, ba koyiko kamba momentanément. Mais na esprit que ba tikali wana lokola ba chef coutumier. Papa pasteur, otila tokozala na iye, pambate esengeli batuto yebe évangile. Et loko e bomi mboka lokola basala nzambe bazali te. Basala nzambe la République démocratique du Congo bandeko balandi bangonde batu babomi biso pamba te. Bozali komona be ecclesia bwe mboka ezali ka kokufa. Or l'évangile ngana tanga pe kote moko pasteur ayibi malamu poza un bon lecteur à Bible. Batango Yesu azotinda bango alobi bo prendre soin ya mboka o bozali ko kende pona mboka wana nde bisika o ebino boko sungela. Papa na ngai. Est-ce que bino pendeke bo bimi ba ensemble de saints boye pe ko prendre soin ya République démocratique du Congo pour être boza censé dans mboka na boko bikela ndenge Yesu alobaki na bantoma certainement et ça Jérémie azolo ba mboko boko kende na boumbu bonheur na bino ezo dépendre pe na mboka wana c'est-à-dire un bon chrétien place nyo soza il faut sentir que chrétien azao parce que un chrétien zalaka une lampe ezalaka ville o eza etongami likolo ya ngomba donc ceux qui chrétiens en a venu Azana Congo, Azana Kinshasa, il faut sentir que réellement les chrétiens bazali. Nazobeta c'était malamu que bisoto yete parce que tozalaka déjà. Parce que l'église oye banda na Bible ezalaki ensemble de saints. Place au Pierre assemblée là, place au Paul assemblée là, ezalaka ensemble de saints. Ba église o tout est botamissima. Donc nous sommes la continuité des actes des apôtres. Donc c'est pour dire que tozalaki mais par rapport au temps en marche Toza pe na RDC. Banda ba 80, toza déjà out. Mais le problème est nini? Parce que les Congolais aiment le menteur. Parce que na yekoli bande ko na biso mingi. Pour Congolais ndimela yo, il faut ko sayi. Oyaki na 2006 au postulé na kolobela bino na parlement. Akei alobeli binote. Na 2011 ayena ba polo. Ayena mbongo na kolobela bino. Alobeli binote. Ah toza na veille à l'élection. Nakolo Belabino. Batwa bongonde. Les Congolais balingaka. Voilà, nous sommes venus pour nakoye bisaba nzambe que premièrement liloba nzambe faut toucher mitema pe éduquer conscience ya peuple congolais. Comment est-ce que cause à la attacher na muta zoko sakayo chaque temps? Donc nous sommes là parce que biso toza ba garder la vérité. Tote ka évangile te pona mbongo. Tote ka pona mbongo te. Papa Rotla, lelo yo bato baso ndo letando eke. Ba ope ba simba kamwa makambo wana. Ba bengi balobi mona mboka to yeke pozo manyola maloba po yebi koloba makasi. Yaka obenda la côté la biso. Otangi pe ya papa. Ayebi ko za l'essentiel na économie. Ah, balobi loko tanga économie, oza l'essentiel économie. Yaka to tcho pembeni. Yo kolobela ka ensemble de sende ko zo tout à tolo boy. Oko boya kolanda mobeko ya mutola soki ya la kiso nzela na ye. Ceux qui battent ma bazali, atamoko malama kozanga te. Ce n'est pas dit que mutunyo soit lenga kaliboso mbongo parce que le lengo ngana yebi Yesu. Yesu aleki mbongo. Makambo Yesu abongisi ponanga eleki o tu mutu wana ko proposer nga. Donc ceux qui mutu abenginga kena kota na politique d'abord na kolinga te. Est-ce que ça nanga bien? Na kolinga ko sala na nu politique te. Mais ceux qui mutu abenginga pona za la conseiller na ye. Lokola prophète de Dieu, lokola pasteur nakobo yate, mais nakopesa etoli. Tango azana mabe nako condamner. Ceux qui alboyi conseil nanga. To kaboni. Ceux qui alingi as bomanga pour na conseil. Wana nakufi lokola Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste akufa parce que apesa ka toli malamu et pas Hérode. Tika moi c'est moninga na ye. Est-ce que Jean-Baptiste azalaki na musunité? Akoye ko zala comité kana influence té. Donc aujourd'hui il y a de Jean-Baptiste. Il y a des gens baptistes les lobaza. Bazali. Mais Nazali. Au moment Jean-Baptiste était.
azali naza Jean-Baptiste ya lelo bandeko balandi pasteur Rotela na Assemblée des Saints alobi azali Jean-Baptiste ya lelo oyo na République démocratique du Congo bandeko TV za la radio te émission na biso ekufaka te émission oyo efandaka vie tokozalaka na ye pe mokomso tokozongiseleka maloboyo mwana mboka ya solo tozali kokele po eza TV oyo ezali émission ya yambo mezali ya suka te pamba te biso tolingaka bato aboye tokokitaka pe tokotala ndenge ni bote yaka tokotambola pe kozala bémission ebele pe na laki oke okoleka na église et ses réalités et pas ya pasteur Sango Bokonzi papa na ngai nga nazotuna kaka bokiti ba Assemblée des Saints Jean-Baptiste na biso pour le moment ba pasteur nyonso bazali bandeko no nyonso okuti ba basalaki la politique bazali ebele pasteur Ngoyi Mulunda ayelaka biso awa yepe bakotaki azo ba arme aboto la pesa bato $100 a escroquer bato nini okoyebisa bango pe pasteur moko ya monene ya mboka la biso bakangi escroc biso kokutaki na mboka Brazzaville espero ko yebi yango nini okoyebisa na basala nzambe la pe bazali na bato bwe na l'église babango tokoyebisa na basala nzambe wana ke batika kokosa libota nzambe nyonso toza kosala lelo na se ya moi un jour tokobuka yango pe nzamba kofuta mutu moko kolandisa misala na ye yango mona livre Apocalypse chapitre 20 batalisi ke bakufi basekwaki pe ba o bazalaki na bomoi nzamba jijaki mutu na mutu kolandisama misala na ye do tango ozo sala misala ya mabe po na konyokola le peuple de Dieu po na konyokola le peuple congolais. Ce n'est pas un problème. Okoza mbongo, okoza mapangu, mais ça vanité de vanité. Un jour, Zamba ko jige ko landisama misala wana. Tozo linga to ramener et les faux pasteurs. Pe ban nzambo baza conscienté na mboka Congo, bango tout baza la ramener dans la lumière, dans la vérité. Omoni nyonso wana ba escroquerie, lokuta. Eza conséquence ya kozanga ko bongo la mitema. Batu bakota ki na ba évangile influence. Ya yaka na Yesu kozwa libala. Yaka na Yesu okozwa poto okozwa ba poste tango bakoti na ba mouvement wana bakutani na évangile zo frapper mitema te voilà ba erreur bazo sala yango moni Yesu alobi ke na ndako mokonzi toza na trois sortes ya ba énique ya ba serviteur ba o ba mikomisi ba o batu ba tie bango okoremake même à Kinshasa il y a des pasteurs o ba tie bango papa linga kufa amoni ke mwana na ngaza nzunzu alobaka bien ayembaka bien akomisie pasteur wana nzamba ayebiete mais Bible le que ça na mususu ba ponama et pas ya mokonzi wuta mabumu mama na bango donc c'est important vraiment papa nanga pasteur to kompena ko kende moke na suka pamba TV zali ngonga kasi papa mitune zali belé na ebiete to ko zonga lisusu pamba te to ko sisa nyoso la mokolo moko te esengena bato ba yoka yo penza kasi papa nangai nini okoyiko yebisa la bandeko ba yo pe nini okoyiko lo bala peuple congolais surtout na mutuna oya ezaliete bazolata ba pasteur na bango la zoto bazolata bango la bakingo bakomi kolata bango na bilamba donc mama ona bilamba mobimba ba sœur wala valise mombezaka nelo na pasteur soki ezate kolata te na ba chelette na banini ezali mondialisation to ezali kaka na kati ya makomi bino pe bato boye et puis na yo Jean-Baptiste na biso oye biso na mboka Congo. C'est bien d'abord nazo ebisa bana mboka Congo tolingana eloko liboso soki tokolingana te mboka na biso pe kozwa évolution te pour sentir que toza considéré te na monde maman au sala ba déplacement au kenda ba mboka mususu ko sentir vraiment que peuple congolais a respecté te donc esengeli tozwa conscience premièrement tolingana secondement tozwa conscience ya kolinga pe mboka na biso ya kolinga ko sala bolamu ko boya bato mabe muto mabe oboyiye ba miyibi to boyi bango ba miyibi to bengani bango to komi na veille élection boyebi ke muto aza seriete aza muyibi aye propagande bozo même ba mbongo na ye na landaki audio moko euti Angola mutu moko azo finga biso ba congolais baza ba faible baza mitu esalaka te bakosaka bango na ba polo bakosa bango na ba 3000 bakosa bango na ba 5000 eza soni pe mawa okoki koteka bozwi na yo te pona mbongo. Voilà, nous insistons que mwana nyonso ya mboka azwa conscience pona mboka na ye pona o etaleli likambo etaleli ba tu o baza kolata ba pasteur na nzoto
baza komona bango na ba vision namonaki nazobela nalali namoni papa na tie photo na ye namoni papa tout consort ezali kaka o Bible bengi apostasie. Apostasie elimboli abandon de la foi, c'est-à-dire batu bazoli ki asusi et pas ya Yesu te babandi koli ke pas ya bato mokili et pas ba pasteur okoremake ke ba apôtre basala ba miracle koleka ba pasteur tout bazana Kinshasa mais mokolo moko te ba ndimi oyo bazalaka na ngoma na bango balata bango ndenge tozomona lelo muta komi otambola na photo ya pasteur eza esprit ya égarement eza molimo oyo ya anticrisme donc ba pasteur on a baza ba antichrist parce que un bon pasteur tango moni déjà mondimi alati photo na ye esengeli aibise ke te biso tolataka photo ya solo qui est notre Seigneur Jésus-Christ tolataka photo ya solo oyo ezali lilakisi pe misala ya malamu donc batika kolatisa bana bat ya Nzambe ba photo église ekomi boutique te yango ko remarquer balobi na sambelaka ne aseka epaiya eza ba langage ya ba païen eza ba langage ya bana Nzambe te ba miracle ekomi ya salité ba miracle o ligorodo o muselekete bimi c'est de la magie siko congolais lingi to ebise susu ndenge nini oko remarquer que moi si moko azalaki na molimo wa nyoka molimo wa piton tango Paul apamelaki ye Bible lobi ke nyoka ebimaki boy te ezalaki nyoka kotaki na molimo ekobima pe na molimo mais mutazo la kisabino sorcellerie magie boye bolingi te ceux qui te yebisi bino vérité oh balingi critique Bible lobi ne jugez point lokola bazo comprendre ba verset mabe or Jésus-Christ tango ayaki abandaki ko juger les faux prédicateurs ba apôtre pe batalisa ke basali ya mabe bazali batono batope baza mapata oyo bazangi mai kati na bango baza batu ya boy batu na boy so tangi 2 Pierre chapitre 2 Pierre alakisi yango même l'apôtre Paul aussi donc batika kokosa bana ya batu tango mutu azwa na église prêche premièrement les royaumes des cieux babiloko wana nyonso eza ba matapisi yango moke tango akokoma na États-Unis akozanga lite akoteya tango akokoma na Europe akoteya nini parce que amesana koteya batu prospérité lokolo etemi makasi na RDC ebungisi ba Congolais même mayele ko raisonner donc mutu tu ayebika ke atana na teki mboka atana voter mabe Yesu aza Yesu akosala bikamwa te Yesu bikamwa pesi biso évangile zo pesa biso mayele évangile zo pesa biso pole okozela susu Yesu asala bikamwa ndenge nini mane pe kokoya te mabelo Yesu apesi biso ya RDC bamboka musu bana ngote ça prouve que Yesu ayebi biso alingi biso maintenant Nzamba pesi o mabele nenga pesa ada ebisini na pesi o mabele salela yango donc Nzamba pesi o mabele ozozela mena obebisa oyiba obebisa ozozela miracle parce que pasteur ayebisa ki OK mbula o bokosoma mituka mbula bokosoma mapango ti lelo pe bakosoma mapango ngote ka ba pasteur ba osomba bande ko balandi to kozana pasteur na mikolo ezali ko ya poto tuna nanu pasteur est-ce que enfer ezalaka est-ce que jugement kozala to kozana pasteur pour la mituna wala kasi papa liloba ya suka ezali nini pour na peuple congolais pour na ba faux pasteur pe pour na ABC 1 oyambio na mokolo walelo. D'abord te remercier Nzambe na bolamu asali biso parce que eloko ko salema te en dehors la volonté ya Nzambe oya salu que tous angolu ya koleka na émission te remercier vraiment chaîne Nabino Makasi et aussi liloba o to koyi yebisa peuple congolais zaboy. Premièrement la jeunesse parce que ba mama ebele ba kosami mingi na ba église ba koma ba fanatique ba si ba pengwa ba beba ba jeune pe ebele ba koti na mouvement wana il y a des jeunes bazo pesa ba mbongo pour ba témoigner miracle salemi boy na moni mbongo na saki tout consort nazo lingana beta pe c'était pas ya jeunesse congolaise parce que 90% ya ba jeune baza ba chrétien koyebisa bango boy to nyokwa mi pe mingi lokola nan ba congolais to souffrir mingi to zo conscience pour na mboka na biso la jeunesse c'est la force to zonga nanu sima to tala bisika nini bato ba président ki biso ba bebisi po biso to sala malamu to zana kondima ke avec Jésus soki to bangi Nzambe to lingani to kosala musala makasi pe Congo na espace ya 10 ans et kokipe ko bonga tala mboka Angola espace ya 10 ans bazui déjà allure malamu donc c'est le problème ya conscience nde eza base bolingo nde eza base soko lingi mboka na yote atozo sambela butu moi okozala pe kokende pe enfer de kozala pe malamu te donc Nzamba sunga boboya ba évangile
oyo ezotalisa bino biloko ya mokili banda bateya biso bato bazozwa biloko yango te. Pasteur alimbolaka te ye kaka bandoki ye kaka ba mari de nuit tout consort okozwa mbongo tout consort évangile wana ba jeune ba mama ba papa bo fungola misu évangile eza se moko ya solo c'est l'évangile éternel. Donc to beti sete na bongo vraiment te remercier pe bino obo yambi biso nzambe apambolo mingi te remercier pe notre bien-aimé oaza kuna ko filmer nzambe apambolo pe mingi. Prochaine fois to kolobe la vérité sans mancher les mots. Donc nous sommes là pour dire la vérité. Donc nous devons dire la vérité parce que sentinelle, ce qui a moni mabe, il faut ganga. Ce qui a gangité, mabe wane beti, le peuple, il pas à cause de la frapper. Bande Koubalandi, Bolandi Penza, pasteur Otela na Bokebinyon, Soazali Bongo, pasteur et ensemble des saints, Kabouya l'homme puissant, à cause de la Bino Penza, Ndenge Bango Bakoma, Bachakombo ya Motote, Bande Konangai, Tokoza Anaï Pototuna, Soki, enfer ezalaka ya solo na mikolo mizali koya tokokuta na yeto eba soki pe jugement ezalaka ya solo kasi nalobaka bobo meseno ete bayimboka ba pasteur botala malamu soki penza bolingi ekolo wa bino epesamela bino bosala bolamu ba obo bungi nzela bosenga bolimbisi po ete nzambe ayokela Kongo mawa pamba te bozali pole ya mokili oyo bobungisi via ba Congolais. Pasteur alobi na biso la suka ete surtout jeunesse boza la fan ya ba pasteur te kasi fan nde ya Yesu Kristo fan ya loba ya Nzambe totonga Kongo tolingana tosuki si penza boye monsieur alelo. Merci pasteur. Merci na Kabouya l'homme puissant avec bon la sima ya caméra. En tout cas Rita Mawete l'enfant propre bo pesa merci penza la Kabouya l'homme puissant pambate aza infatigable tozaka ko sala musala pour la hotel Sabino Bayimboka Congo. Merci na OP Arthur Ndombasi. Merci na maman Chantal Ayao. Merci na papa Osé. Merci na mama Pasalanga Biankala Rebecca. Merci na Giwa Nzambi. Yona Molonga ino Sylvie. Mwamba yote penza epa ya Kabouya l'homme puissant. Na lingi bino mingi bisika na sozwa me bino Jupiter Bokonji blesse wika. Tozoze la bino. Merci na bino nyoso. Ba mama na ngaya ABC na tondi bino botondi. Bino banso bato bozolanda biso. Merci na Pape J, directeur de la recherche stratégique. Merci na Sango Mokonzi pareil à l'émission. Maman père spirituel à ABC. Ngai na bino tokuta ina mikolo mizali koya. Tika Nzambe apambola biso. Bye.